Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Family Bote News télévision. Vraiment, nous sommes là la famille. Bonjour, nous abonnons en tout cas ceux qui vraiment osent pour la première fois dans la chaîne la Family Bota. En tout cas, au s'abonner, au partager, au liker vidéo et puis au cliquer la cloche à notification pour qu'à chaque fois ceux qui vraiment te poster et comme dans la famille. En tout cas, nous sommes là. Nous avons se présenter vraiment moi quoi bino na des jamba ou vraiment à ça la belle mission tout ça la analyse. Nous sommes là pour nos artistes les biso ou bien artistes précisément tout ça vraiment mingi et pas comédien, pourquoi pas paix à bateau surtout côté vraiment ceux qui actualité zali et sengi to kota ka mais particulièrement vraiment tout ça pour la kolobila belle vie candila patrona. Pourquoi to pona belle vie candila patrona? Parce que aza femme battante aza moi ça c'est la cinéma congolaise ou vraiment ils ont fait ça na mabota mingi vraiment bazo ba leçon en tout cas topona na tina yango moni vraiment azana ba valeur moko o eza ebele katina ye yango esala ki nazo vraiment tanga ya kolobela parce que nga soki na poni mutu c'est que vraiment mutu na ba valeur biso toza bato to bouchara pas en pambate toza bato toza ka bato moko toza na ba discipline ebele toza bato moko vraiment toza bien éduqué dans tout kendaka bisika o éducation ezali. Alors comme on a compris que chez Bellevue vraiment éducation ezali ozo sentir que ma fille menaye eza vraiment éducative o ezo pesa biso ba leçon ebele bande kolanga na ba valeur belé o azanango vraiment yango poussa biso vraiment pembeni ya Bellevue quand il a patrona tolobela et pourquoi pas tout ça la ba promotion ya ba film bande kolanga. En tout cas il y a parlé aujourd'hui tozana makaba koloba o etali moko ya ba communicateur soi-disant ba communicateur ya sila bisalu vraiment tozana bande kolanga to ya ko yebisa bino o ba bengi na kombo ya bolokoko vraiment ba dire na o ayeki koloba na loba ki nga mikolo vraiment na va sur ba dire na bango na mona ki vidéo to circuler sur TikTok kaka ndenge message ko circuler bande kolanga. En tout cas vraiment la joie yango pour que to meka kolobela ngo bande ko tozala awa tozapete tozala wana pour photo lobela moko parce que ça n'est de trop avec Baba Kuluna Oyo, ça n'est de trop. Nous devons parler, nous devons éduquer ces genres de communicateurs soi-disant au babi bengi ba communicateur tellement que bango moko bazana ba valeur te bazo komi pe sa valeur te. Alors nous devons venir en parler tout le bela vraiment makambo so bazo ko accrocher maman Bellevue o ezana tina moto ezana ba anti valeur bande kolanga tant na ko cha maloba na ya. En tout cas j'espère que peut ça bino kanda et puis c'est vraiment kanda. Alors nga mon kuso na kaki kanda pourquoi pas bino bande kolanga. Alors bozala na bozapete bozala vraiment bolanda très bien aboké bino mais avant toute chose kaka ndeto mesana promotion ya film la biso vraiment ba lobi film la biso. En tout cas my brother botala Bellevue bisika me makabiso bebe mapso musika me makabiso likolo tanga titre na biso bozo mona kaka titre ce qui ndenge ni brother leki na ye metala niveau à côté libiso na ki brother ngo bande kolanga. En tout cas, Belaza mystique, je vous dis, Aza tellement mystique, bande kolangai. Film oyo, eza vraiment film moko ya pasi pe mawa, eza film moko e pesinga pasinga vraiment la ki ba chair de poule. Et puis, en tout cas, bravo à Tegra, azo ko incarner rôle tellement kitoko, azo doit vraiment tanaye ami kotisi na scène. En tout cas voilà c'est ba Eve ya Poutine vraiment azo sala musala na pas bana na ye. En tout cas nzamba pambolo mama Bellevue ko pesa ba TikTok ko Bellevue ko pesa pas bana wana. En tout cas c'est pas donné à n'importe qui. Oh azo sala ke bana ba kota kana kata scène. En tout cas c'est pas donné à n'importe qui bande. Faut vraiment te soutenir Poutine de l'écriture te soutenir yendengani na kokota na ba film na kotala na ko partager na ko liker vidéo vraiment et ko sala bien bande kolanga na ba la bino yango les meilleure façon ya ko soutenir Bellevue quand il a patrona. J'espère que ngala bino vraiment te soutenir na kotala film tout est vraiment film la biso très bien film oyo Baby Omar na Karine tema mabe o bazana ngwana ya ko bebisa mwana batu likolo ya bambongo likolo ko mbongo ba mona oke yondo simba mbongo ba mona bambongo ala bandikolo ngisa ka bambongo moko ya okulia ngo pe bien te parce que ça bambongo moko ba bien malaki bo détruire vie à mutu po bino bozala mbongo po bino bolata po bino bozala succès bandikolo nga ça finit toujours mal. Alors boni et kosuka na vie à papa Omar bandikolo nga
bandeko en tout cas tous allons vraiment pour tout l'épisode de l'épisode sika balobi 11e partie tozala wana ngadi nazo zelela ngo bandeko nango ozwa idée te grappe singa mawa enfin tala bisika te graki ko bimisa vérité na hôpital et pas docteur na ye alors comment ba docteur va komema likambo o bandeko nanga alors faut tozala na toujours pour ko consommer ko tala film o ndenge ko suka ndenge mara ko suka et puis kuna mama moseka na daily o bazolo ba pona te gato ba koyoka makambo e kozala ndenge nini bandeko nanga ça fait très mal. Histoire moko vraiment ya pasi en tout cas belle vie nzamba pambola yo parce que aux autres décortiquer les biso babilo ko moko boye o vraiment que soko vendre avec beaucoup des émotions donc d'autres ba film belle vie émotion ils étaient tellement ébélés donc ben inquiétude makambe belé o ka pasi na motema donc ba film moko boye oh vraiment qu'ils ont pu se laisser vraiment à vie bande kolanga en tout cas to zapete to continuer toujours ko consommer film ya mama belle vie to kozonga pour la promotion kaka mais to kota na chisko na vidéo na biso wana vraiment to kota na audio wana en tout cas bolanda et puis to kozonga pour na kolobela ngo pe to kota ka peka kana film pour film wana en tout cas so to bandi kolobela ngo chiko to ko si sa vidéo mobimba to kota na audio c'est parti la famille et besoin de ma vie sauter tout le monde belle vie azana misala mabe belle vie azana monta ko vendre la communauté te ni la société beaucoup de gens bozo le bisna ma commentaire bolingara belle vie te bozo finga belle vie boy te za ma finga te eza ma maloba mususu soki balobi na monte eza injure te non parce que ngano na fingi belle vie te belle vie ko finga za ba fingo mama na yo tata na yo koko na yo ya mama na yo ya tata wana eza ma finga. Mais toi, il y a quand la vérité na belle vie, ça fait trop mal. Quand j'ai regardé cette vidéo, na moni ba mpese na ba mpuku ya belle vie bazali ki wana on a proposé mon bala bijou la reine question, j'ai eu mal. Ça m'a fait trop mal. Bandoronanga. Et ça n'est pas si makasi. Belle vie royaume le baquet. Ye mutatindi bangote ba ke no yamba mobala bijou to ba luka mobala bijou non parce que bana mibali wana o ba yabi mobala bijou ba travaillerait pas belle vie prémaner tout ce que belle vie yabi sa bango baba na obenga batuna kombo sila nani bon moi tu ba longa ba kuma ba madame mutapesa bango idéologie wana obenga ba madame et elle quoi na respect c'est belle vie belle vie, ça fait trop mal, belle vie. On a la figure, il y avait innocente. Mais quand il y a un homme, il y a un repos là. Vraiment, il y a un repos là. Comment vous pouvez utiliser ex, Yamuninga? Comment tu peux utiliser ex, Yamuninga? Pour aller dénigrer moi, si naïe. Moi si na pour retomber la yo belle vie. Est-ce que c'est normal ça, cher ami? Moi tu l'as non bah j'aime pardon. Mais pour moi déjà beaucoup de gens bandeko. Est-ce que vraiment tout sur la paix mais est-ce que Milo a boyé? Et pour qui qu'on ça ma belle vie? Et ça le quoi yo? Ma vie sous diata, ma yéné na télévision, l'oba ma belle vie, l'oba il m'a belle vie. Comment ça va te faire? Et que ça là yo ndenge nini est-ce que yo bezi so bazu ex na yo moko bozara na ekala mobali moko be soit disant bozara na ekala bazu e ba na télévision allo ba a parler ma bé ya belle vie ozala battu ça va te faire du mal et ça le passe na ningo saranate. Mais pourquoi l'euro peut-être yo qu'on supporter tu as permis que ça la mouninga? Non, cher ami. Et nous on te rend saneli kolon na nyonso. Toi ba congolais, moi no elboso. De ni kolon na nyonso. Mo Kenya bi c'est dans Zambie. Tu rend sanango. Comme ça la ma bébé. Et voilà la famille de retour vraiment sur notre vidéo. En tout cas, Tolia qui s'adresse na oya babengi bolokoko. Bolokoko. Belle vie azam muto akokoza la société balongoli la société.
yo ndenge ozana eloko ni oyo ozoko apporter na société congolaise eloko ni vraiment oti lelo yo apporter o lelo soki yo ozate batu bakolela to batu bakoregrete eloko ni mais belle vie lelo azoko apporter ya munene na kati ya mboka na yo na belle vie mutu nini o vraiment lelo yo bakoki koloba ke akende na ye parce que belle vie azosala ebele na kati ya mboka na biso aosala ebele na kati ya culture na biso yo deja osali nini yo na osali eloko te soki olobi balongola belle vie na société sikoyo bongo sila ndatika na société hypocrite makasi sila ye ndatika na société. Pourquoi vous voulez des choses bolinka ba problème sikoyo ntango yo ozobeta masolo boye ozoloba boye est-ce que sila mpe moto atindi oyo akoloba badio oyo ozoloba parce que émission moto asalaki oyo eleki Prince Luamba asepelaki ayamba Bellevue kuta ayebi te Bellevue n'a rien à voir avec l'isolo ya mobala bijou ayebaki kuta na Bellevue kuta émission kutuko alandaka ne émission te atalaka ne émission te tito kenda kosala émission na tsa zala kata ayebaka pe to jour nini kokota soki ayebi pete sikoyo pourquoi pas kolobela Prince Luamba moto asalaki émission donc c'est que yo pe ndengo ye koloba be c'est que si la moto atindi yo tozala bref bandeko nanga ntango bino boyoka kosatake na Bellevue ke atindi bato c'est que bino pe si la mtatinda bino siko ntango bino pe si la otinda bino c'est que eza clair totika na biso totika ezalaka match kwata koto balobi ekendaka ndenge ezokende siko ankwa yo kobenga Bellevue motema mabe ankwa yo kobenga Bellevue ndoki po si makambo oyo ozoloba Bellevue aza ndoki po bacommunicateur ya Bellevue bayambi bijou bino pe bosalaka yango siko c'est que si la pas aza ndoki po moninga ndoki ayebaka ndoki donc soki Bellevue aza ndoki seke yo poza ndoki yo kutoza ndoki ya monene ya misala mabe penza oyebi moko vraiment kotala babato loka baboloko ko pe aye pe azoloba pe pona Bellevue moi c'est regrettable c'est regrettable vraiment pour la communauté congolaise na biso vraiment makambo ezoleka moko mutema ezosuka moko ezosua moko ezopesa kanda mais bosala nini bokosala nini tant boyoka koloba makambo eba makambo bozoya koloba balongola Bellevue na communauté kasi yo banda kolongola eti posa na bino ezani bo éliminer ye balobi soko moni ndoki belela moni na minute oto bela nga pana ekosela video okopona ko belela soki likambo ezwi Bellevue babino loso ba video toto tikana ba video tozo bomba ba maloba na bino kokanga bino lokola bino posela bino za Bellevue alongwa na communauté congolaise lokola bino nde mutu bobenga kai na communauté congolaise lokola ye lokola za congolaise bino bolibo komisi soki koloni soki bolongole na kati ya mokili oyo posa na bino eza bongo parce que koloba musu ezaka mutazo loba boy mais boyebi te tant que na monde na bango ba olinga ba mema na ndenge musu mazokosa kaka to longole na communauté mais au moins la monde na bango tene ba oluka ba créer loko moko bande kunanga alors ba biso komoni ndoki belela bolo koko so likambe komeli Bellevue en tout cas biso tozana ba vidéo poto ngozo ba alongwa na communauté alongwa pa kende wapi eloko ni na oyo apporter na peuple congolais eloko ni yo apporter na mboka na biso Congo eloko ni yo apporter Bellevue kutozo ba trophée zo sa musa ezo monana na art et culture so kotsa mbongo yo kotisi nini na Congo yo kotisi eloko nini po oya koloba na Bellevue aza muta koki kovanda na société te na Bellevue na yo nana koki kovanda na société te ebi moko tombo oloba makambo susu mobotala pe makambo oloba olino luka na vino moko na mono bochi zo ba na tete tata soka za ndenge nini ozo ba te luka na vino moko na age okomi na ngolo za responsable za na ndako na mobile no occupé bana na yo mais bolinka ba vi mo bezanga na ngoti na yaka ko s'attaquer Bellevue yo zo ko s'attaquer wana Bellevue aza na mbongo na Bellevue azo sala vie na aza bien mais yo zo luka na ozo bunda na vie donc non ko kaino na Bellevue ata mokete alors pourquoi yo ko mesurer na mutu moko ozo yo moko zo ba ke mutu a lekinga mutu a lekinga pourquoi pas qu'on s'adresse directement à la presse on s'adresse à la presse c'est que mission là ya nani problème nini yango ya Bellevue est-ce que Bellevue kutebi makambani yango ya émission donc c'est que bino peut tomber ko sala be mission bino nyo c'est que sila mtatinda bino kutebi na sila mtatinda bino to ke na ngobongo siko pourquoi ko loba ke ba longole na communauté po bino so bo sa musala moko bino pe ya bino mama tinda ka bino c'est que sila pe ba longole na communauté yekuta buaka apesa mabanga buaka le bino mabanga donc c'est que yepe balongole na communauté vraiment donc bosa makambo na habité
beaucoup mo souki sabiso mutema na niveau moko zo idete. Mais bon continue bandi konanga bon continue moni pembe na sila wana bozana ba boya pour la profit moko bobino mo boyebi profit boyela boyebi mais belle vie obino bo loba lelo yo nzamba ebi motema belle vie nzamba ebi motema belle vie bo obino mo bo mona pete ke mouton bo lobela mabe mouton bo linga balongole na communauté mouton bo sele ba likita ba makambe belebele bino bo motinde quand zo ko avancer des trophées na mbala moko nana ngo sa zwa bongo nana ngo si ba ko tikile trophée vende ka ba ko tikile na monde théâtre nani ce qui belle vite bozo mo ndi nzamba zo ko élever boko tikala na bino na so nzamba ko côté toujours ko élever degré humiliation bino bo sa pas belle vie et ko za degré élévation na yi donc bo mitung sama na bino te bo continuer nangala eluka isenga vraiment la pour à 100 ko lenga na ya te luka senga na ya pour ba langage ne tellement mabe ana misala mabe yo ndo za misala malamu yo kutu misala mabe ya makasi penza yo. Arrêtons un peu, hein. Bozo mona te sila ndenga zo tepa musala ezo yeba na suta koma danser za koma soki ndenga ni musala ezo beba na place bo luka kite en tout cas maman na biso musala ekiti to luka to sata ba promotion bino bozo s'attaquer ka toujours na belle vie bozo ko s'attaquer ne azo ko avancer mais bino bozo continuer ka na combat belle vie si la pe kuna zo kweya kaka na place bo la musa maman na bino bo sele ba promotion bo kramika na combat belle vie bo suka mabe bo ko suka mabe na combat belle vie boko suka pena mabe parce que belle vie a mwana nzambe tango yo zolo ba bongo ki ala misala mabe ya o kolakisi bisika za misala mabe donc c'est que muto ayeba ka mutala misala mabe c'est que boyebani c'est que bo pumbora na c'est que yo po misala mabe to yo muto lakisa ki yango o c'est quoi ça luka no vina ono vino no yo ba no vino te soki zende no luka via belle vie la famille. En tout cas, ma campagne est ça kanda er mon coin. Bon excusez biso, bon excusez nga vraiment son levé ton parce que et ça les gars on a pas si na kanda. Na da kuna pour ça sur ma vidéo mais il a été mais bon ta place na zoké. En tout cas la tiki bino on se retrouve à la prochaine.